nalobi le 13 juillet baye oyo papa tika bana bakaladi ya sanata bakaladi ya kuba mwalimu le 13 juillet tokosangana ça dit pour la mémoire ya ye moko grand prêtre mangoko tu moko yo nani osangisa banani musa satikaki mododo yo te ya biso ebima pembe ya ngomo oya yo ya couleur banda tobomba yo biso to bapesa bakaladi ya kuba yo tsedi tozobomba yo biso bana matonge boyo amwana koteni non vocal abi Kinshasa ya Centrafrique te keba yo oyoki ye moko mutalobi yango babi batonge nde makambo balobi stabilité ya motoro ye Pierre Binda o bapeti mesiko baosangana babi akei me atiki bana les 13 juillet oya oyoki mbongo okuta basirkuit eza ebele l'espace noisy sec 14 rue de la Pointe motu nyonso aya po esengo ekozala kuna nano ezala te le 13 juillet babi osangana mpona mangoko to boyo osangisa banani yo osangisa banani yo avant osangisa bato fo yawa yo ozoyawa te osuka kuna okati osangisa bato tobomba otina suisi na nsima kwa à suivre yo moko boyoki kaka bazoloba donc nala mingi akoloba te moto akutana na bapape moto akutana na bakadafi moto oyo babarak obama balela ye c'est Kozo Gorbatchev. Je pleure Papa Wemba. Et que le 13 juillet, c'est une grande occasion à ne pas manquer. Donc, jour où on est allé son moto, il faut au bête à la dernière de Kewa pour saler ça là propre. Notre ami Gakolobate, les billets sont vendus déjà en avance. Et toute personne qui sera en avance de 21h jusqu'à 0h, il n'achètera pas les billets à 25 €. Les billets seront vendus à 20 € parce que c'est un hommage. Donc à ce moment, nous avons pris beaucoup de places. C'est une place de 1000 personnes et qu'il n'y a plus beaucoup de places. Cherchez à prendre vos billets parce que le 13 juillet, Papa va revenir ensemble avec moi. Nous allons continuer à faire des choses.